Ok. Oui, bambote na biso, eza bongo wabino la reine Nzinga, mwasi makasi molie Vencedora, mwasi oyo alonga kabitumba. Lelo nde bomoni awa to nazanga moko te, toza na ba invité nanga awa, to yebongo po ete to sola ndenga kezalaka. To meme bino susu masolo susu ya sika, bino boyebi ke semaine oyo ti koleka wana, to lobelaki mingi lisolo oyo etanga ke o ndenge ba papa bazoboyela biso mpona mabumu. Bon, lelo toyebi bino siko deuxième partie. Na deuxième partie oyo bapapa pe balobi oyo bakutama na yango pe po biso tolobaki ake bango bazokima biso pasi mpona mabumu nzoka makambo yango mpe ezalaka ezosalama suko te bapapa yango sikoyo lelo tovandi na bainvite nanga awa mpo tolobela likambo yango. Topesi mbote na baoyo nyonso bazali kolanda biso surtout bazali kosoutenir biso na mosala oyo tozali kokende bamama nyonso ya Berlin bapapa nyonso ya Berlin topesi mbote oyo bakebozala motema na biso vraiment bosoutenir émission oyo bamama nyonso ya Allemagne bosoutenir émission oyo ezali mpona bino mpe surtout na baoyo nyonso baza na problème baza mpe na posa lisolo bozali bienvenue na kati ya chaîne na biso bozali bienvenue na kati ya la Reine Nzinga TV to na FKM Vision TV oye na lisolo na yo tokobeta yango ensemble afin que mokili mobimba mpe babénéficie tolito eloko ya kitoko oyo ekoki kozala na lisolo na yo kopanga te kutana na biso upiena banimero oyo ezali koleka na se obengi la Reine Nzinga TV to obengi Photoflore tokoyamba yo na émission na biso. La Reine Nzinga, madame Oba, vous pouvez couper sa mbote dans les bandes de photos. Oui, on a coupé sa mbote, on a coupé sa mbote, la fidèle, il y a la Reine Nzinga TV, et ça, bongo, yemoko, Alpha Mies, na Bordeaux, papa mapasa, ba mbote mingi pa yozali, merci bien ngata, la Reine Nzinga, et ça, la posa la yota onyoso. Po yonde, ozo sala po ete chaîne, po ya la Reine Nzinga, et tambula. Merci mingi, on a boss na biso lisusu, Papa Floride, yebe l'histoire de Tchaba, implique à ma case sous la carte à la Reine Nzinga TV. Merci Mingi. Après la copie, sur un bon débat, yemo ba kila Teresa, maman na Vanessa Oboyo, maman na Vanessa, yeyo, maman na Vanessa. Moi c'est moi qui toque ma case, yeyo, vous monnaie awa. Bon, dans un pays, c'est sur Manelise Ndomere, ba mbote pa yozali. Merci na balasima pe tokoyamba yo awa ndeka tosolaki pe na kopesa so mbote susu epa ya Nicoleta Mapasa mama Mapasa pa yozali bambote na yo nazo pesa so bambote epa ya mama leki na mama leki kato kunga de Atlanta bambote na kopesa so bambote epa ya mama leki nanga Flora Florentine bambote na yo pe tokosukisa susu epa ya Gaeta Kiseka wande leki ya la Reine Nzinga Gaeta pa yozali merci musala pezo sala musala malamu pezo sepesa la Reine Nzinga makasi pe pesa su bokilo nanga Gabriel ba mbote pa yazali nzamba za na bino pe na tili su mbote pa ya papa Sami Kiseka noko nanga ya ba mbote na pa yazali. Merci mingi na introduction ne bolabika que non la Reine Nzinga introduit pesi mbote bozali ebele ba ke tokosisa mo le noté na mboka na Angola na mboka na Europe na États-Unis partout bozali vraiment soutien na bino tozali ko sepela makasi bo continuer toujours bongo merci mingi obanga te bokozala toujours ya ko sepela la Reine Nzinga tosukaki esika nini na Nikoleleki afin que to meka ko introduire invité na biso la tété, la Teresa, maman Vanessa. Bon, balawana to suka ke sika torobai ke ba papa bazobo ya biso ko ete mabumu na biso ko minene ya ba papa bazobo ya biso normalement tem oyo euta na ngo déjà koleka soki to lui to répéter ya ngo ko ete ezana ba papa basili ko benga ngai ba komelinga ezana pa papa moko to soroye na ye ayebisa ke mama na talaki émission na bino na sepelaki même biso lisusu ba papa makambo oyo bino bozokutana nango biso pe tozokutana nango papa amekaki koyebisa nga lobi ke mwasi na ye aboya ye po etalaka eza te kaka biso basi batoyaka minene mibali mpe lisusu bazoya minene donc toyebi te soki mpe eza baproduit chimie nayebi te papa soki okoloba toyebi ke no bafitness tolobaka na minoko na biso fitness ezali mais koya munene mama Nzinga ezali pena défaut te bolingo ezala c'est pourquoi ezali kosala makeno moi si pona posa moko boye a boya mobali olia solo na ye mais mbala moko boye mobali bala tikali na kipele oui
papa yebisinga ke bavanda banaye kovanda bien na mwasi na ye mais eloko esalaki mpasi mwasi akomi kobima libanda ntango mwasi abandaki kobima libanda ye abandaki koyebisa ye mais abandaki kondima te mpo ndenge amoyelaka mwasi na ye donc andima te ke mwasi akokaki kosala ye bongo soki ekomaki na ntango moko boye ntango makambo yango eyaki korevese apres mwasi kaka basi mpe tozalaka mpe minoko makasi mwasi abandi otya monoko alobi ke akenda kuna ta libumu na ye kuna ye otafingi libumu lokola yandi mosi kaka papa batasalaka teatre na ye papa bataza na sante na ye kitoko eza insécurité nga na sepele nango te komoni mutu fona loba verité ndenge papa wana ayebisaki nga po soki nalobi ke nakosa eza mabe nalobi ndenge bafingaki papa wana yandi mosi bambote na yo donc bambote mingi yandi mosi pa ozali bon omoni eza nango normal papa mpe bazoya minene mais tokoloba te ke bapapa ne bazoya minene bongo biso tokima bango mwana mwasi abimisaki loba mabe pa mobali na ye afingi alobi na ye libumu munene donc nde toza boye baza lisusu te mwasi akimi mobali akenda na ye kolinga jeune garçon moko kuna donc epesaki mpena mpasi donc nayebi te soki esikala papa Floride okoki koloba nini. Merci mingi vraiment lisolo oyo eza mpasi mingi lisolo tozobeta ezali ke moto apesi biso yango kolanda émission oyo tosalaki tozali koloba kaka ke non papa aza na difficulté na ndako na mwasi na ye concernant lika tozali koloba ke non libumu ye munene vraiment esali mpasi mingi na libala esengaka mingi dialogue ezala même soki défaut moko ezokoempêche bino to ezali koempêche mwasi azala satisfait kini tolobaka to vice versa na mobali mpe lisusu basololaka na yango entre bino mbale kozwa solution ke non okende ndenge atiki ye ndenge aswani ndenge afingi ye ezali vraiment malamu mingi te epesaki te bon toyebi ke santé mosusu ezali ke non eyaka toyebaka yango te biso mpe mibali parfois to bino mpe basi parfois oyebi ke stress mpe esaka monene ntango ozokosolola te ozokale moninga na makambo ebele oya stress azoyaka monene azomela biere na ye wana mpe ezovimba ezokoempêche ndetinga na reine nzinga so naza na stress même toza zero ya so moto atinga stress nakenda mpe na cuisine akezwa mapa wana torse brote ya boyebi yango nakangisa ngo ata misato nango na lie ntango naomelaka mai mpe nako na sentir bien kulia kaka adobonisa bakwa remete na yo eza kote na yo metele luka thérapie na yebi te meka kolia yango nalinga su stress te na vie na ngai boko sikoyo kotuna sikoyo motuna oyo epai ya invité na biso Marthe Teresa topesi yo mbote bato moko bazali kolanda ye ezali pour la première fois ya kointervenir yo mpe soko ozwi ntango kosepeli mpe oya kointervenir na biso mpona kocontredire ye to mpona kocontredire la reine nzinga to na kocontredire photoflore ozali vraiment bienvenue na chaîne na biso na la reine nzinga TV to na FKM Vision TV pour bazali travailler en collaboration sans oublier bokoki kotala émission oyo en direct ya Cœur Sensible TV to na Mami Ndongala TV na kati ya Paris na France mbote mingi sika bozali à Cœur Sensible mbote mingi sika bozali vraiment toza ya kosepela mingi mama tete conseil bokoki kopesa na bato yo bazali ko soit na libala pona posa nzoto par exemple mozumbi mwasi to mozumbi mobali to moko aza munene to moko aza moke to ni boyi kopesa. Bon, en tout cas, il y a des bossos. Na ko remercier nano bandeko na ba benisinga awa na ya ko intervenir Papa Flo ya FKM Vision TV na mwana ndako ya FKM Vision TV et pas il y a la reine Nzinga TV na zapeka radinki mwana ndako c'est ma fille. Alors on a pesi bilo merci na invitation au pesinga en tout cas merci mingi balanza biso nyonso na pesi bino pe mbote esika bozwami na tango yo on a ko intervenir na situation oyo ezolobelaki ba situation oyo ekomaka na mabala papa linka ye libumu nene mama libumu nene elo na koloba liboso soki bango mibale baza vraiment donc inde na bolingo wana même si moko abandi donc inde ko changer forme abandi ko ma donc inde na libumu munene esengeli siko donc tala pourquoi moi sinanga to donc inde mobali pourquoi
akomi boye à partir wana nde bokoyeba siko donc nde kosungana oleke ya kokritika kaka donc nde moninga surtout donc nde mibali nde bakoma ande na problème wana papa omonaka o te yo ozobeba boye nde nini ok mais esenge donc ovandisi mwasi na yo oyebisi mama problème nini ekoki mpe donc ozalaki donc ou bien donc akomi donc nde na problème ya santé sucre eyisa mpe donc mpe monene ou bien stress moko boye aza nango fo ndinga donc osoli na ye mwasi mpe donc ndenge moko à partir wana donc nde bosungani soki esengi ke bafitness to donc nde badiete nyonso wana donc eza kaka donc nde eloko nde na koloba soki nde boza na nini balobaka dialogue ya bien ekokoze bino donc nde baproblème te. C'est ça. Sikoyo matete nani natuna mutuna moko eza mpe na mibali mosusu omeka mpe kozwa bayebisa eke ntango mosusu bavandisi mwasi na ye ayebisi eke mama atala kaka ndenge boye mosoya monene mpe mingi eza pena mabe mpo okoya kobela taka baminene mpe bendaka ata mosusu maladi yango nayebisi mwasi na ye mpeke tokei mpe nakomisa o na fitness obana osala mwa bafizi par rapport mpo odime mais eza mpe na basi mosusu ntango oyoka bongo omona asiliki atombokeli mobali okomotala basi mosusu na libanda yango komi kokontrole nga mpona nini eske kotala kokoloba nini? Merci la reine. Na point wana nakoloba ke ndeko mama to donc ndeko mwasi soki azwelango na sens wana bazokritike ye to donc nde mobali na ye akomi donc nde kotala donc nde libanda seke ye moko nano aza nano donc nde na confiance na ye moko te po ntango oyo donc olingi motu oyebi donc nde donc nani nini donc nde na koloba mobali na yo ozobake non alobeli yango na sens moko donc nde ya positive po ke aide nga alors esengeli donc nde kozwa ngo na ndenge ya bien kobino chat to donc mon amour chéri ça va vraiment oza na raison tika na sala ngo c'est ça. Vraiment ndenge tolobi intervention ya invité na biso mama Tete Teresa mama na Vanessa mwana Berlin mpe na reine Nzinga TV ndenge oyoki première chose afin pour éviter conflit na libala to na couple ezali dialogue quel que soit les cas soki dialogue ezali ekomema bino na solution ya kitoko dialogue elingi koloba nini kati na libala ndenge mama Tete alobi soki bolingo ezali ekoki peut être mwasi aza monene to mobali aza monene c'est ça qui fait que mwasi ya monene to amoni ki aye monene to mobali oyo amoni ke mwasi na ye monene akobenga ye ndenge mama Tete alobi chéri tala ozoya monene te keba ozoya monene ezala kitoko te malade eyaka babrome eyaka salaka physique to dîner kolia to salaka boye to boujaka mingi afin que oyeba kozalaka toujours en forme. Moi c'est pas possible à mobile là à l'objet du toko yo peso ko mobile na yo papa mikolo yo comme on a fait ça on va bien trop de moquer ya ko on a dîner bien na kuto dîner boy et ça la capé moi malamu mingi ya mabengi dialogue bien sûr pas dialogue et l'axi dispute dialogue et l'axi ko soit na tête et l'axi bitumbate et l'axi oyoki muninga bo soloni pe bozu solution dialogue et l'axi critique te na yo na ko ye munene ta ba se ko na baninga na belebele na libana baninga au moins ni ba ki muso apprécier exemple au moins arrêter Tete Teresa la ramke si moi Tete Teresa pas comment gagner poids à la idée ça c'est quoi il y a une moi ça comme on a tanda autour la vie pourquoi on comparer maintenant Tete Teresa est-ce que Tete Teresa zali nani kati na yo bitumba pe ko soit l'incompréhension yango siko tozomona siko matata mbilinga ezokota na kati ya mabota na biso po likambo boye eza likambo ka ndenge touti koloba awa ezaka likambo ya dialogue po dialogue po ntango ovandisi moninga na yo bosololi bokozala bino solution malamu ndenge nalobaka mbala nsima wana okozwa mpe mama bino mibale na poko wana boke mpe bokimi mbangu soki osalaka ba weekend boke bokimba mbangu wana mpona koka kolongola kaka bagrese na nzoto donc monene
nde tozoba monene eza bato mosusu baza bango minene ta mosusu baza bango mpe baproblème mpe ya santé te donc nzambe asala bato na ndenge na bango bamisusu soki oye monene omona obandi bapema omona kaka nzoto na yo mpenza okomile bamalezi wana donc kitoko kaka te yango wana tozopeta kaka se te tozosenga kaka bolingo ezala kati ya bacouple na biso po soki toza na bolingo mpenza oza na bolingo ya mwasi na yo oza na bolingo ya mobali na yo okomona defo moko te na nzoto ya moninga okomona yango te so omoni ke bato bakomi deya komona badefo wana donc ekomi deja eloko moko mabe ya makasi eza mpe na bato mosusu mpe na mabala na bango bacouple mosusu baza mpe ya mike mwasi na mobali kaka baza banzoto mike mais mwasi azobima libanda tanto mpe ya wana sikoyo ekomaka eloko mosusu omoni sikoyo eloko kaka bie kaka dialogue kaka na libala dialogue ndenge kaka kaka nzinga alobi aza na raison eza na bato soki bamanke ya dialogue ezali yango soki omonaka mwasi abimi libanda to mobali abimi libanda et je reconnais na afrique ezalaki na couple moko bayeba bango mpe na otanga nkombo te pour éviter kaka banini oyebi ke na afrique ezalaki mobali ya mbongo mobali ya monene donc monene elakisi mbongo mwasi mpe omona mwasi ambe mwasi ya monene elakisi ke non mwasi vraiment donc c'est la poids alors na kati ya c'est la poids na mobali ya mbongo engambe ezalaki na secret moko na nde tobaka keno na bitumba butu bazokoka te donc moko pongie mosukani oyo bato bakeno azwi kaka mwa premier ring kabala moko abando rofe lokola soki lokola tracteur donc ndenge babaka tracteur ezalaki mpasi mingi siko mobali olia ayebisa mwasi ne basolola baza na dialogue ye abimaka mpe libanda na ndenge na ye na bakatozia tobengaka keno na ujana na langage ya mikolo oyo mwasi mpe de son côté olia asolola mobali na ye ye mpe azalaka omonaka bapete garçon mokabo ezala bumbu mona azopropose bango mwa quelque chose tellement ke azosala bango na ndenge ya secret mpe te eyaki korevese na quartier babengi ye doto asili valeur olingo bakino ntango ozobima libanda sans consentement bien sans permission ya mobali to sans dialogue to na mwa secret moko boye mokole korevese ezala soni mingi aomonaka bato mingi omona mwasi azalaka ndumba ye mobali boye mpona nini moko ayeki soni moko mosusu ayeki soni na kote na ye bino mbale parce que bozwaki solution te ya kosolola afin ke boyeba ndenge bokoki koevite problème oyo ekoki konuire foyer na bino bebisi bino nyonso na kaka ndako bebi epuis na quartier waso na valeur te sikoyo nga mpe naza na mwa motuna mona kotuna pa ya photo fort de berlin antake mobali peut-être ta mosoko opesa na réponse oyo mpona nini mibali bobimaka libanda tanto bomona eloko nini bomona mpa na biso ta mosusu tokokisaka te na libanda bakokisaka yango nakoki koloba boye pourquoi biso mibali tobimaka libanda ilingo kotekeno mwasi na ndako akokisaka yango te ezali kaka buzoba na biso moko tozala nango nde tobaka na langage te ya te ici je parle pas comme un pasteur je dois parler comme un pasteur nazoba take mutu donc nayebi difficulté wana ndenge ezalaka ezali ke misu ya biso mibali mosusu emonaka kaka ezomona sikoyo ezalaka keno ntango oluli libanda bia eloko oyo funa meka mona ntango mpo kolanda yango okemeka boyeki yango misu nini to bia mama ndako aza mekatika nakanga yango mona kozwi makangu obimaka na ye libanda me akoka koboya mwasi na ndako te parceke azomona kaka mwa difficulté abia bon malamu marke kote oyo nazali mpe me kote kuna namonaki kote kuna assurance moko mwa différence moko mpe ezalaka totondaka te dans ce sens là donc ezali mpasi mi mpona déterminer pourquoi tobimaka libanda tobakaka eza buzoba na biso na général mpo réseau ezalaka te sikoyo ntango bobimaka libanda eske boyokela biso mawa te otanto nzambe mpe asala biso mpe mitema na biso mpe ya moko ezalaka mpe ke ozosentir mpe mwa ozosala eloko moko me otali koto moninga na nga azotambola malamu moninga na nga asalama mwasi na nga asalaka nyonso aservera so nauti mosala na nga kuta biloko ebeli soko okekuta na mwana mwasi wana eske mwana mawana ezalaka te mpenza bamosala raison la reine zinga merci mingi mpona motuna oyebi ke nazaki maloba mais nakolinga puisque je suis pas aussi parfait na makambo ebele nakolinga te nakotela basi to nakotela mibali nakolinga mpe te naloba ke basi mabe mibali malamu to vice versa je dirais ceci na question na yo
mobali oyo alingaka mwasi na ye c'est-à-dire que okomi eloko moko nde libre elobi c'est-à-dire que biloko mosusu mibali basalaka yango na conscience mosusu basalaka yango na inconscience na conscience pourquoi eza na mabala mosusu mwasi na mobali bazoyokana te mobali azobana mwasi petit mwasi azosala bamakambo moko ya nko mobali azala à l'aise te na ndako eza na basi mosusu koaccueillir mpena mobali kolia kolamba eza nango mais moi gentillesse moko ya dialogue epesa mpena mobali ke chéri makambo tu ndenge ezalaka mosusu na basi mosusu ezalaka te bana mwasi pa nete nango bakoto kayu makambo ebele ezokoka te ozokomprendre tandis que et puis namour tolobake motu moko azalaka spécialiste esalika selon ndenge yo bokutana nango na selon ndenge bozosalela yango nazwi kokola bapapa na biso na afrique bafandaki mpe na bavila ya mixité bazalaki mpe na bambetu ya mixité et puis moi je me posais la question sur totali na bavi tokotobalaki bavi toali kwameni na afrique ezalaki bavi ya état ndako ya chambre moko ya chambre mibale botongi mpona bino nyonso mosusu bozolala na bomwana papa na mbetu mama mopanzi na bana sikoyo ntango nakomi kokona tolonga tozolala na mbetu ya baparent na bachambre ya baparent quand ex papa na mama bande osala ngo nano poser la question voilà tozolala na bambetu bapapa na biso ntango bayi bana mike et sans sentir que no papa na mama basalaka ntango nakomi naboti mpe bana bazolala mpe na chambre na biso na poto margi tozalaki moko mozi mpe mbeta bebe kotie pembeni bino kolali na mbetu na bino moko ya baparent mais ya mwana na bobebe azolala na bobebe siko ntango namoni différence wana tuni ngaki quand ex nos parents bazali kosala amour na afrique ndako omona mosusu si bana na ndako ya chambre moko mpe mibale mais bana mosusu bazala na chambre ya papa na papa mais papa na mama bazali toujours très bien tilelo bazali bambula ebele sans pourtant bazala na problème ya nzoto eloko nini ezali kosalama naye otala nani confiance elekaki mingi entre bango mibale puis bayebaki eloko nini bazalaki na yango mais monde na biso lelo ekomi na vitesse tobengi yango vitesse ya android ekomi na makambo tokomi kotala peut-être na basinema tokomona modele ebele tochange modele ya kozala na mwasi mabe tochange modele yango ebele c'est ça qui fait que no okokende kozuka kote mosusu omoni keno bachange yango formule otali ke na ndako formule yango ezalaka te obosani keno kotalaka mbeti moko na bana keno bampeshaka mpo mama salaka doki yango esalaka keno bamwa bainfidélité wana ekotaka mais sans quoi nyoka olobi mawana ezalaka soki mwasi azala impoli te mosusu ezalaki mobali na libanda mpona impoli te si yayo mwasi nayebi omoni likambo oyo na kokato mwa moke ndenge nazali awa nga nasolaka mingi na bapapa bayina ngai te nde nabakeba mpo bapapa nde batango nyonso bayebisaka kaka la reine yo mpona olobelaka biso ngai chaque fois nalobelaka bapapa po ete bapapa na biso bazongaka na banzela esala nga mpasi nde nazomona na poto bapapa na biso baza bango moko mais likambo moko esili koloba eza na papa moko mpe tosolani deya mwa kala mikolo te mwa kala donc concernant kaka thème na biso kaka toza nango awa sikoyo papa akendaka mosala asalaka na pokwa ta mosusu ti asisaka mosala ye ba 0 heure so ntango ayaka na ndako kotala boye biloko eza te mwasi alambi te akokende na frigo akila na mia cuisine atali meme kuta biloko apamba mwasi alambaka te sikoyo esalaka papa wana mpasi makasi akoma soki awuti mosala asombi ka alipa aye atie mantega mbala moko mpe alie sikoyo yango bana ayebisanga bisikoyo la reine makambo mako sikoyo soki nabimi na nga libanda eske bato balobaka ke ngai nde naza moto mabe nga moto mabe nzoka makambo nazomona na ndako chaque nazosola na mama nazosola na ye me azoyoka te azonyokola ye bamosusu azoyebisa ye bima so okeluka ndako na yo okeyeluka ndako oyotiaka kaka awa okeyeluka ndako na yo so kote nini ape nde nazali naza na bana na ngai ya bato kuta ya bana 10 bangwana bazobala bonga donc eza mpasi ntango nayoka likambo wana mpe ya papa epesa ye nga mpenza mpasi mingi yango na bamama mpai bozala respect mpa na mibali na bino bozala respect toboyi te bapapa mpe bazosala biso makambo moko tozosepela yango te mais lisolo oyo babetelenge eza mpena histoire vraie po awa tonakorasa maberta tobetaka bahistoire vraie tolobaka masolo oyo pene ezosalama donc eza mpena mpasi neti likambo marke wana sikoyo papa soki abimi libanda
Non, la musique. Ce qui va dans la poto, na poto, na poto. Moni poto de tovandaka, moi ça la kate mumbala za la kate. Moi ça ke na kayo mumbai pa ke na kayo. So oni moi ça ke na kayo azona mbela mumbai na ye biloko ba africain we sala ka 3 étapes bela. 4 étapes bela. Fufu moi ça ni makaba paquet. Awuti kuna mimisu ba bunina ba paquet, aye lisusu na ndakwa bunda so na pakala mbela ba se mol po alia. Yeba kaza mo simala. Ya sala kate wana. Ya mi balé. So oni moi ça comme na caractère wana mo lobi. Ça dit que non abaye mobali. Ah oui. Comment ça va dans pour mobali pour moi ça les mobali là quelle que soit difficulté. En tout cas là na ko la maman africain vous avez des maman là na poto dans l'essence que ça na pas si ba sacrifier ka. OK. Ya akenda ka kayu na so la mobali na ya zolia. Si ko quand ta yo mobali ose en compréhension, oui ba que moi c'est non pas que dans ça ose la pas exigeant de ton baka. Que non la la fou le pour mon continue ko boy. Ça na bo c'est fin dans c'est pas parce que moi c'est pas outil à boucali mon commencer à pour ça à se reposer mon comme peu zo makia à tellement sur la cuisine pas la melayo il peut falloir comprendre que outil comme ça là pour y est na kayu il faut comprendre yo zo obligé ya moi c'est na la melanga te ou mali ba na raison so ka za mo ba ya ko ka bimi na sans raison na ça dit que les ana mo ka pour ça na so moni moi c'est comme la carte ba ka ba mo pour ça mobala asala bayelo moko esepesaka ete boyi mpena koselingai mpe na tuna soki asalaki eloko moko ntango so esepesa talaka moto nyonso alukaa raison ngai mpe nakozala na problème nango otuni ngai naolukaka raison na nga yango esika kofunda liboso tala opesaka boye mosusu na to aleli moninga soki défense mpo oyebaki ntango osona mosomona ye bono ye kutu azalaka égoïste azalaka boye azalaka boye azalaka boye siko likambo so papa soki ake na ye akekuta na mwasi moko boye mwasi nazolambela ye mwasi nazosala nyonso mpo na ye omoi teke akei akokende parce que aboyi kosola mpe na mwasi na ndako soki alingaka ye bazala dialogue alobaki dialogue donc asala nyonso oyo nyonso toyo nayebisaki nga abi dialogue solo wana ye bokoyokana bino bebabi combien de fois vandisa ye mpe famille ya mwasi baloba pa mwasi achange te kota mobali mpe baloba mwasi achange te ti ekoma kuna bata libanda bakamarade ya mwasi bakoma koyebisa yo ozotika kaka mobali noboye so akei na ye operde ye abi akei na ye nana na bana ata mosusu 4 5 bakozwana bango nga bana 10 bazobala bango omoi teke eza pasi likambo alembi mobali eza susu te aza na mposa mobali akende erreur ezali kaka keno mobali okobala ya nsima eske akozala mpe bisali malamu koleka o wana donc soki okutaki na ye te yeba keno osali okimi na yo mbula wo ngando akimaka na mai abosani keno mai ya mbula mpe eza mai yakanisi ebali nde ezali sikoyo mpona nga soki papa wana nde ye nde moto aza na mabe ka mosusu azokosa azobimisa nde kaka mwasi mabe esika wana sikoyo donc eza pasi yango tomona sikomona papa ntango achange yango tomona papa ntango yo kokende mwasi mpe atika na ndenge na ye mwasi ntango aya kozwa motu na ye ekomi so ngama omoni ekomi susu problème lisusu soki ye moko papa moto bandi mais ezali so wana donc ngai nazwi kaka maloba papa oyo ayebisaka ndenge ye azosouffrir na ndako na ye mwasi ndenge azokangela ye tu wana azolinga kolambela ye te ngai napesi kaka conseil soki mpena ke mama pa yo ozali ozoyoka ngai zonga mpena ndenge ozalaka liboso ndenge bokutana na mobali na yo ntango wana ntango bana bazalaki te kotango bolingani na mobali bana bazalaki na bango te bokutanaki kaka bino mibale sikoyo bana baye ekomi sikoyo ke mobali boye ekomi kokangela ye ekomi obosani nyonso wana obosani lipapa mobali sapata mobali ndenge esilaka mpenza taka basikoka mibali ndenge ezalaka mwatalo moke wana nyonso mpenza ekomi mpena pla boye obosani yango mama zongisa makantino nsima oyeba ape solana mingi na baso badivorsa bakoyebisa yo eloko nini babengi divorce wana mama tete situation ya bongo conseil moko opesa na mwasi parce que mobali apesi raison donc apesi raison ete mwasi aza na tort mais bima sikoyo mwasi yango mobali apesi deja raison sikoyo na raison oyo mobali apesi etanke mwasi okose défendre nini place wana bon é uma situação très délicate, grave, donc muito grave. É grave. Às vezes não tem como
bem, nós vamos ligar lá. Vamos falar que aqui eu vejo coração aberta. Essa emissão que eu vou colocar na franga lá, português, líder vai que não, lingala francês, português, no cota, não colocamos a la côte ébélée. Donc comme tu me sais, tu as portugais, tu as français, tu as lingala. Tu as anglais pe, anglais boya, donc à sali pe comme ça la ébélée. Zambé a reçu la bisoni. Ok, merci. La situation oyo ndenge bolobi awa na yoki, obi ka papa la pesi raison, abimi banda pour moi si apesi ba raison na ye. Dans la limite. Dans la limite, ça na kata. Azolinga bima. Mais la volonté na ye, na salate. La volonté na été. Mais comportement moi si na muto elinge sala ye ka bima libanda. Bon, nga soki moi si wana, hein? Na olobake bon. Ye moko pe mobali amituna. Pourquoi nga moi si na komi bongo? C'est ça et là, mingi sikoni ke sala adin ki ne bande ko biso mbali to din ki ne papa ba mi tuna te faut vanda au réfléchir au lobi que pourquoi moi ça na ko mbo o mi tali na yo moko ni na mo onga na sala donc comportement na nga ezan ndenge nini vis-à-vis na ye à partir wana du kokozo a réponse o vanda moi si mo sololi o bi que oui maman oza na raison na yo comme aboué parce que nga pe na moni ke na ba point au boye nazo sala dun qui peut ma bé et tout bongo c'est sini mais ce ko bimika dun qui bongo sans que on réfléchir alors attends lo bi okezo moi son mususu ce que rien wana bi ko comprendre on te yo moko et ça pas ko suma tala isi kona ekalo bani ke no mitu na kwa bazola la biso na lo bi na papa wana vanda nano omituna yo moko ovandi omituni pourquoi moi si nanga komi boye omitali nano yo moko ni nango o nga donc nde nazo sala ye comportement nanga eza ndenge nini nango donc ezo déranger mpo ndeka koma boye à partir wana soko ozwi siko réponse na yo ovandi mama bana bosololi boyeba obongisa po mutu mote ne kazaka donc nde liboma olingaki donc ne mobali yango après biko koma na oka okomokate mangala okomosa amiso okota okomokate donc mangala okomosa nyonso kineke bima na oka asabu mituna yo moko papa soko mituni ozwi réponse na yo papa vanza mama bosololi bobongisi po mama wana alingako kaka mais tant mosusu ndenge kozala ke papa opesaka tante na mama aloba oyo ye ndenge aza nango na kati na ye eza donki nde na bapapa mingi omona mwasi donki amelaka nyonso akomi sikoyo donki nde komanifeste yango na baréponse donki na baacte moko boya bien te ozomona mpo ngai mpe natunaki nabi ke ndenge osili koloba natunaki eske omitali nano yo moko mpenza oyeba pourquoi moi ça koma boye ovanda pende esika moko ke bana baza te mama aza te mwasi nana aza te ovandi pene okanisa tanto osalaka eloko moko boye ti lelo yango akomela bongo alobaki akanisi eloko te akanisi pene alobi ke omoni mutu nyonso azalaka na erreur ye pa yebi ke aza na baerreur na ye me baerreur oyo aza nango yango te ekoki kotindaka mwasi akoma bongo yango sikoyo mituna eske nasala mwasi nini est-ce que nakoki kointervenir na point olobi ke soki papa olobi ke ovanda oraisonna mpena ke non oyebi eloko moko te ndenge kosala ya mabe me mama abana akomaka abongo alors lelo oyo tozovivre na monde moko eza na bamakambo ebele mpe spirituel soki osambelaka luka nzambe banda obondela nzambe alakisa ok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 
c'est ndenge na bosana abi ke mwasi azoyebisa ye ke ndenge naza boye ti nzambe akolakisa ngai nsima nango ndenge na kozonga bien epai na yo nzambe mpe alobela ye nani. Donc mwasi apesa ye réponse wana ya papa, apesa ye réponse pa ya papa alobi ke nazolala nanu na se po ete
nzambe alobela ngai nzambe soki alobeli nga ke yo pena mobali pena oyo na kovanda na ye mpo bakabwanaka deja mwa quelques semaines mobala ke ya mwa basemaine kaka nde ezalaka ya sikoyo abi nzambe alakisa ye sikoyo na esika wana. Alors papa pe sikoyo soki aza donke moto donke alingaka nzambe aluka mpe nzambe ye mpe akota mpe mabondeli mpo nzambe na biso apesa biso réponse na nyonso aluka aide ya basali na nzambe akota bapriere ye moko nzambe balobele ye papa mpo nzambe baloba kosoba na basi na makambo basi ezali facilité moi etanke mobali na basi nde baokamata na boye na oyebisa na otuna na mutu natuna oloba boye réponse mpona na kozala pena très attentif na intervention na nga to na façon na nga kende bobalanaki boboti bana na mwa to ba 2 3 peut-être baza na moko 4 mosusu to baka 3 2 3 4 bakozala na bango mpe va même 5 ntango ozobota ozoluka nzambe te yo mwasi oloba na mobali keno naluka na nzambe otala soki mobali oyo mpena nzambe atindelaki nga na bana 5 na mwana liboso omutunaki te keno soki oboti mpe ya mibale sikoyo ya misatu ya mine parfois ya mitano peut-être tokozala mpe trompe na bamessage moko ezoyela biso na mokili ya basi na baeglise ebele ezoyela biso ebele me ngai nakoki kondima te keno mwasi wana aza na raison bakeno aza na bana soki misatu tokoloba 3 4 5 lelo alalaka na se alobaki no na se retire moke na bana kobondela nzambe alakisaka soki oza mobali na bana soki aza mobali na soki obali mobali mosusu c'est ça yango tomikolo ekoya to avant tosuka tokenda mwa te moke bana oyo bazali kobokwama na bandako ya bambanda nzambe merci amemi biso na vraiment na introduction oyo mpo amemi biso na sujet oyo afin que toyeba kokota na sujet oyo tokoba na koloba mikolo ekoya bana oyo bazali kobokwama na ndako ya bambanda donc libala ekufi papa azalaki na bana misatu biso mwasi akoki te bapesi mobali to mobali bapesi mwasi azobokola mobali ake kobala mwasi mosusu mobali aye kokuta mwasi na bana na ye ayekota libala place wana to mwasi aye kokota libala na mobali oyo aza na bana na ye tokozala na sujet oyo molai vraiment tokolemba te ake ouvert eza vraiment mpona bafamille bainvite na biso balingi kosoutenir émission oyo bozangaka te boza mpo na biso oza mpo na bino intervention nange ezali nini yo moso okomi na bana misatu to mine to mitano olobake no na se retire na nosenga nzambe atalisanga soki oza mobali nanga eza mpe na raison te kaka nde nalobaki na kokotela basi te mpe mibali te naloba boye eza na basi mingi balembaka biso mibali mpo na caractere loso omoni mwasi wana lembi akomi koloba te na niveau wana ezali keno amoni ya mingi mpe azalaki kosipote ndenge olobiki akomi na suka alembi na ye alobi ata nabomi na ngai libala na basi to na kosufri malamu natika na ngai boya desidaki na kozongela te kaka ndenge mama tete alobaki ke no yo mobali omitama eloko nini osala mwasi wana mpo akanga motema ntina niveau ngai na ndimi yango te ke noni ozopesa opesaki biso message oyo oza na raison donc oyo mizongisa ndeko tata nga mpe naza mobali ngai mizonga moto tala simon okoma moto eloko nde osala mwasi wana afin ke mwasi aza décision na bana oboti alobake no nazotika yo alingi kosipoto su te pourtant ebandeli azalaki kosi oyebi biloko bakomaka na mbeto mona mwasi ayoka mobali lisolo mobali ayoka mwasi solo aliko alembi yo kutu misu ezalaka kutu mobali aza na ndako okokadela bima nekabini osantir ntango olingo ezalaki anesi mobali auta mosala na cuisine omona ye ayambi mwasi akipekeli na uti na solo mosala ya kayo belelo akoma soki naonoki po alingi te po abaye yo donc yo mituna eloko nosala ye oyo esalaki motema na ye baluka ekoma te na basepene eloko nolobi mpenake caractere mpe wana mpe jouaka role pourtant oza caractere moko ya mabe mwasi azomona makambo wana mo bakandakanda ozomona kaka ke yo kaka donc omona ke ndenge oza mobali kitoko mona mwasi ozokosoka kenanga bona ozwa kutu mwana mokie ozala kutu mwana mokie lokana lopapa loba papa mama tenanga na kati
maman Gisèle alobi ke eza na mibali ebele babongo okotanga donc makambo moko eza baréalité tozala bandeko bavivre makambo wana mibali ebele so aza na mwasi na ndako aomona mwasi wana neti sans ye donki mwasi wana okeso esika mosusu te alors akomoniatela mwasi wana na nyonso mwasi wana donki akoma donki eloko pamba sikoyo soki aza mwasi oyo deja aloba te amesana kaka donki ovanda ntango azobomba mokolo donki abanda obimiselo makambo bamoko donki azoli donki ya décision mpe silia nsima nango donki ozobake ote mwasi yango non nga nasali eloko te me mituna yo moko mitala nanu yo moko ozomona mpona ndimi te ke donki nde bovandi ba 10 à 15 à 20 à 20 quelque mwasi wana aza liboma te mpo donki akomaka bongo likambo eza na kati papa limbisaka bala ezali limbisanga me kanisa bien ouais faut avant de réfléchir à partir avant donc avant d'assoler na maman wa bongi Cécile oleka bimsango ke na lembi so na bimi libanda na sali boime so ki biko yebi de kerem na yote ata obimi libanda on place on peut dire que kuna maman zo sukolo makolo mer et aussi olakiseka ndenge wana donc esimba siko likambo na pardon eza mpe na bato mosusu ezala mwasi eza mobali mpo bimisaka ke limbisanga bamona monde ekuta cher ndenge ezoko moko pene ezala ya mbongo pene mpona bakala moninga nolimbisanga na nyonso oyo eleka donc na comprendre te eloko wana mpo mibali baza moke oyo basengaka pardon ezali chance kolobaka vie ezali chance okutana na mwasi alingi yo to okutana na mobali alingi yo okoki kobala ata mami yo ata soki alingi no yo te ozala ye kaka ebele to tous les compteurs pour qu'on puisse attaquer wata donc il faut que ça pas si mingi donc bolingo ezali chance na motema tout à tout écoutana si c'est to yo ba ke nota ou dialogue exact cache ezali na neto lobi awa mobala okosela mwasi makambo mwasi pa okosela mobali makambo mwasi alengi mobali soit comme luka façon ya koluka to luka raison yango esalaka ntango bakabwanaka ezalaka mpasi tolingi tosote siko toshite na deuxième point na biso ya lelo elakisi ke no bana oyo bazali kobokwama na ndako ya bambala mama nanga introduire nani moke bana oyo bazali kobokwama na ndako ntina nini bana oyo kobokwama na ndako ya banda ebandaka na nini likambo oyo kote wana ngai esalaka nga mpasi bon nayoka douleur omoni teme oyo toza nango oyo totie sikoyo ya bana nga na miniti oyo nde naza kolanda nango tete mosu kopesa mbote na baoyo nyonso bazali kolanda biso mo badedikase na bato na yo oyebani na bango tokosani te vérité makesi na lwanda mosala mpe asebandi contribution yango na mama tete aremisika donc quel Cécile bamote na pa ezali Mami Ndongala wakata Mami Ndongala tozela na plateau kiti moko etala yo Mami Ndongala kiti etala yo bon ya liboso na banda opesa no merci et pas ya papa Flo Manzunga kumpula Flo FKM Vision TV waneza biso moko la reine Zinga merci mingi ndenge bobengisi nga na plateau na bino naya ko intervenir za mbali boso na meki kaka intervention nanga tosengi bandeko mosusu oyo baotala esika oyo nalobai malamu te to boye bwana droit ya koboma te na ozonga kaka vraiment merci mingi ya liboso napesi mbote na libota na mobimba esika nyonso nde bakutami soki nalobi na ndotanga bakombo ndenge elia biso temps mais baya nanga mibale bamadame ya Bruxelles na bandi nao na mama Isa de Bruxelles beauté fatale Suzuki Tomi na photocopie ya Gabriel obikaka bamote nao yaya joyeux anniversaire yaya joyeux anniversaire nzamba pambola yo donc ozala bien ezalaki bien na bavacances na kuna na Bruxelles ye moko Suzuki Tomi na mama ti nzete moyindo
mwasi ya bato ya papa Ransa na kati ya Bruxelles. En tout cas na lingi bino mingi zalaka wana donc bozalaka wana nzamba pambola bino na bosani te bambote na ngai ke epai ya Andrine Mpongo. Andrine Mpongo, la perle noire na kin ma belle yomo ebi kaka umela mbote mususu eke epa mutu moko boye. Vraiment la seki mutu moko boye. Alors guerre à Mungulu, les jeunes boss de Paris, yomo yebi kaka bakuku nao zalaka place oza en tout cas ya yo ya mwana na sengi pe na bandeko na biso ya FKM Vision TV na la Renzinga TV bos abonné na chaîne na biso eza ya Virginie Manganga TV na Kinshasa kuna de ke bokomona ba artiste na biso de Kamboka ya Congo Angola bakota kuna ebele pe donki mutu o asimbi yango mpona kopresente yango na kombo ya Bedri Lukabwe na kati ya site ya Virginie Manganga bokota bosabone massivement wana eza libota eza famille en tout cas bobosana te na bandeli Virginie Manganga boyebi kaka bao bayebi na site na ye bokokuta Bedri Lukabwe couleur d'origine mwana mobali mo boye nayebi te na lobandeli bosala voilà donc asola pe bien bosabone massivement pe na beleli bino susu bokontinue kaka bosabone na bachaîne na biso mibale FKM Vision TV ya Papa Flore na la Renzinga TV ma fille wana so na tangi te mususu wana donc ezala pasi oyo ngai mama azali yaya donc azali tout donc mwasi nzambe vérité makie c'est la patrona na Luanda yenda simbi masolo ya FKM Vision TV na Luanda bosabone donc na kati ya FKM Vision TV bokomona vérité makie c'est la patrona ndenga loba kaka bopesa nzambe raison soki bosabone bopesa nzambe raison en tout cas na libino mingi tokutani donc mbala sima tokosani te Stamboso donc album ezoya garçon bayeba lokola Kofi donc soko tie musique na yo kasa Kofi mtazoyeba mais Kofi te ngala yekisa ekuta oleki kutu na Kofi talaka tanga zoyemba bato banyoso yoka koyoka donc Stamboso bambote na pa ezali après quand vous savez bolembi album na yepe baki bolembi quand vous savez mutu nanga banzembo na album na yepe bini boke lotala mpona na YouTube donc azo ningisa penza atoza munene kokonda na obina donc bambote na yepe uzali na sepeni makasi donc pona ngaba tunanga sina tieri bango ni bandeli atika na zasu na mutu ona weko tika na otika kaka mutu asuka kaka eza bongo Eduardo Kisoka yekuna na France bambote na yo papa pa yozali nzamba za na yo kangama na losambo nzambe yemoka yebi Eduardo Kisoka. Alors en tout cas what is a spécial mususu wana ezali mpe spécial donc mususu spécial eza donc bambote ebele epa bana nanga na mama 3 étoiles na otanga bakombo nyonso te étoile ya liboso ebandi na A, étoile ya mibale ebandi na C, étoile o asuka donc la fille ya mama la princesse Vanessa Vanga mwana mo boye ya yo ya mwana azaka loba mama na ye la loba mingi te mais ntango osengi tosola bambote na bino em português eu queria falar saudações para vocês meus amores Manu A, Manu C e a princesa Vanessa Vanga a filha da mamã, a princesa da mamã.
Beijo. Ainsi, nous mettons fin, nous arrivons à la fin de notre émission. Restez toujours branchés et n'oubliez pas de s'abonner massivement à la télévision La Reine Zinga TV ou FKM Vision TV. Tona laquelle tout béni l'équerre sensible TV. Tona Mami Dongala TV na Katia Paris. Et puis prochainement on va ce qui est dit est dit. Au hasard dans commentaire, n'oubliez pas de commenter na biso et longo. Au pali pour participer à la prochaine émission, dans l'émission na biso après la thème de Kitoko, tous allez toujours pour na bino benga biso boleka tukutani malasima. Tant une vidéo, s'abonner, commenter, partager. Kimbi batu nyonso ya WhatsApp, Messenger na Facebook na yo, ochako pe na history na yo, kutalama mokimo. Merci, Zambé la biso à mon avis. Oyebi ke nga pe naza susu na mwana nga mo pe aza fanatique na numéro 0. Olandi yango mwana nga donc mwana penza awuti awa donc naza 5 fois mama na opesa na mwana nga o kaka wana baza bango nyonso balingi mama bango tu mais ye abenga nga la Reine Zinga ona fande yo la Reine Zinga abenga su mama te Alina Moraes opesa Alina Beijo, meine Enkelin. Ja, Mbote les sous pas sœur Maggie. Ba mbote pas zaina bana. Donc toko zamu toko clôturer. Tout ça na koloba sœur Maggie. En tout cas, Sotina kanisi papa sio monelanga nekulusu. Nani akotelemela lipamboli nangai. Yesu Sotina kanisi tout accompli sur la croix. Nani akotelemela libota nangai. Oh azalite Yesu nangai. Nani akokanga mokano nayo. Oh azalite ako uta wapi. Nani akotelemela basali nayo. Oh azalite nzamba bomoy. Nani akotelemela voyage nangai. Yesu nangai. Oh azalite akobimela wapi. Nani akotelemela elevation nangai. Désormais, bozanga te na émission na biso ya sika eza bongo ngai moko la Reine Zinga na photo Flo de Berlin à cœur ouvert corazon aberta eza bongo émission na biso ya kitoko eza bongo émission na biso ekosepesa bino mpona tozoloba nyonso toyobila kaka mpona bafamille donc nyonso kaka tozoloba bakuna mpona kaka kotia baimplice na bandako na biso bozanga te chaque dimanche désormais la Reine Zinga et Photoflore Vision bazali mpona bino na émission kitoko à cœur ouvert corazon aberta chaque dimanche tokolobelaka bafamille mpona kobongisa mabota na biso. Merci. Bozangate. Merci, merci. Jili Afroshop RDC na Katia Berlin, respect. Bana Bunde
adresse ya bino ba solution chez Zwami na Jili Afroshop RDC na Katia Berlin. Mais ligne on me bizati, bana ya Allemagne, bana ya Paris, Bruxelles, Londres, Canada, États-Unis, monde entier. Tous allons na boutique moko. Jili Shop makambu. Balobi nyusu lingatulia ekomi. Bana Allemagne, te bone kolela, wangila. Mwengi, misili, safu, nyusu mbongo. Inga Jili na kupitru keleno banana banan mane balabi Allemagne makambu na Katia Berlin eza ya koyinda balobi na vetenaun bisolo ezaka Afroshop RDC Mama Jili motema papa Guillaume le boss Afroshop masolo eza kuna balobi photo fleur image photo fleur vision yenda zo pesa makambo hein tete Teresa mama na Vanessa balobi yazo pakola kuna bino batuza na kutuwa Zambia Europe baby ifuatagani hata uzana Amerika kokikuya hata uzana Asia China bino batuza kana chini bashinwa buya kumona boutique na Katalimani boutique Jili Afroshop RDC ya Mama Jili ya chez Mama Jili ya Papa Guillaume Jili Afroshop RDC na Katia Berlin ba solution pona bana Bundes. Ngai na Berlin yaka umona babuga gimira Berlin tufungulisi ya mupana tumoni confinement batu baza kubimate tutetuli biloko kuja kuvimba mabuni oko lugani nyama mapembele buidi makasigila mwingidika wamila wiba bipiatu nzongo ngolo mtsambwe efundi zali nyonso mbika ukumona unyonso zali buya kafi sukadi mungu donc biloko byose tika na Kongo ukumona mwamba banika wangila banika mbika banika nyonso sokutondite sokuvimbite iza volonté nayo balobi makambo eza ya koyinda oh mama vérité makese la polyvalente akoti makambo yango boutique Afroshop chez Mama Jili balobi RDC na Katia Berlin RDC na Katia Berlin RDC na Katia Berlin Afroshop babi kuna okuta nyonso Berlin vetenau eza ya kobouger na moment confinement Jili Afroshop RDC na Katia Berlin respect balobi Mama Jili ya fongoli basolo Mama Jili a fongoli masolo tango bango bazolala babi Mama Jili aza ya kolamuka vetenau eza ya koyinda babo kutani mbinzo pondu ndunda matembele ndakala produit de beauté soko lingo koma posolo kola Mama vérité makese yaka kuna Mama Jili motema ya papa Guillaume babi kuna masolo kuna abu kuna a clôturer balobi Berlin mobimba Europe Amérique Asie Océanie Afrique balobi bokitaka kuna na Berlin masolo eza kuna na Berlin eza ya koyinda Afroshop RDC nde makambo bokopesa nzambe raison Pululu asipe nika kiki ifune kulenga kana pululu yaka Jili machi ayo Jili machi ayo Ilela Jili na man shama amuna Jili shop na kufa na hapo na Jili na ofumani kama ta na ofumani Jili ofumani mapas kama ta Jili laisa bango pongi Europa zi Amérique pote za koyinda pote tsaliwa moko na Allemagne butuna ngani boutique Afroshop chez Mama Jili RDC boutique ezaka moko ezoteka biloko to bino bolingaka bino bato bolinga kolia mbinzo bino bato bolinga kolia mayebo bolinga kolia mwa wangila mwa kisala kindeki boutique eza moko Afroshop RDC
chez Maman Julie. Oh noko monele. Oh mondela naza kokai nanga te ngana oleke na pembe. Julie Afroshop RDC na kati ya Berlin ayena ba solution pour na biso bana Bundes. Bisika nous tozali partout tozali. Il suffit seulement d'appeler Afroshop Julie de Berlin.